Katina bandeko biso bonso o mesana ko TV lulaka ya nguluzi kimbango lo solete to yé donc bundana na problème ya raison permettre de sauter mais to essayer encore une fois. Alors bandeko bana somé ko le Congo to ko le likambo ya indépendance to pe kimbonza ya Congo dans tout là. Alors qui Congo dans Totila et joie qui Mwanza nango na 1900 oyo batudio soit évi que Congo ezali indépendant mais n'a pas constaté que indépendance ya que pays les indépendants comme souverain mais tu constaté que Congo jusqu'à présent est la souveraineté, la souveraineté on dépend des autres donc